Bandeko na nga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi ngai mama Deline na kosala video oyo pona ko partager makambo o nzambe alobi na ngai alobaki na ngai yango ezalaki lobi nde ayebisaki nga makambo o lobi ezalaki mardi nde nzambe ayebisaki nga makambo oyo na yebisa gouvernement congolais makambo oyo yango na partager na video oyo nzambe moko soka kosala ekoma na mato ya gouvernement na biso nzambe ka emoka osala nga na salika devoir na nga po ete banda lobi nde nzambe alobaki na nga yango en tout cas naza na kimia te il faut na libérer yango pona tikala libre donc yango wana na lingi na lobaki to bondela kolo azala na biso na pesi bino nyonso merci ba obokozwa temps pona kolanda video o na komba tata mwana père molimo santu nzamba mpontolendo nzamba bakoko na biso papa to pambolio to komisio ngai na bandeko nyonso bakolanda video oyo kolo to pesi o merci pona pema na bomo oyo pesi biso tozali su na bomo eza bolingo pe ngolu na yo oyo talisi kati na bomo na biso yango tozali su na bomo kona pesi o merci pona maloba oyo lobi na ngai po ete na ganga yo lobi na ngai na ganga na loba yango nga pe nazoloba po ete naza na moye mosusu te ona koyi kolobela ngo yo moko yebi moye o nga na koyi kolobela eza kaka Ana Deline TV yango na kolo za na nga papa za na nga molimo santu na loba oyo uti epai na yo papa po ete bana na yo bakoyoka yango ba comprendre nini oyo oyebisi biso o nyonso eza yo te eza mosika na nga na kombo na Yesu pe na nguya molimo santu na bondeli na komba tata mwana pe ya molimo santu nde na lobi amen. Bandeko na ngai mama Deline pona ba o nyonso bokolanda nga mba liboso nga mama Deline na pesa ba message Ana Deline TV donc nzambe amona biso bandeko na yeko pesa message oyo nzambe alobaki na nga lobi na loba yango abe na nga na loba na ibisa gouvernement ya Congo RDC na ibisa gouvernement na biso yango wana na yeko partager message wana na bandeko nyonso na koloba lolenge nzambe alobaki na nga pe na ko pesa lolenge o na sosoli yango lolenge oyo ngai na sosoli yango nde na kopesa bino nyonso boyebi ba Deline TV nyonso bato bolanda nga boyebi soki message ye pa na nzamba pesi to pesa kanga na pesa o nzamba lobi na lobi ala prende nga moko pe na yaka koloba na bino lolenge o nzamba sosoli singai na maile muke oyo atia kati na ngai bandeko na ngai nazokota na message pona bato o baza pressé boyebi bato baza na Deline TV te bango bayaka kaka po bayoka message ndamba lobini basuki wana bakei to pesa pona bango comme ça ngai na bino o bolandanga tozo tikala ka tozo continuer pesa message bango bazwa message na bango po baloba te mama Deline kende karamba mona message ozo pesa ozo baluka do yango wana na lobi ke na obando banda na ba message wana po bandeko nango bibile ya bana bato bapesa yango na bamboate bible lobi bile ya bana bato bapesa yango na bamboate bamakambo susu oyo ebimaka kati na nga o nzamba otianga na obimisa eza kaka pona bino tamusu eza pona bango te yango mona na bani mama Deline ozoloba ebele donc nga nazoloba message o nzamba pesi ala pre ngai na bino o totikalaka to otikala bango bakata na bango si bayoki message ba o bayaka po bayoka nzamba lobi nini baosuka na nga na bino to développer message yango tokende nango ata 30 sur 40 minutes je crois tokosa ata 40 minutes na vidéo oyo mais message eza je crois qu'il y a 5 minutes o nazo pesa siko bandeko na ngai ezalaki lobi na bondelaki na ngai nde kaka ezalaka nango na bondeli na nga na fandi na mbetu likolo ya mbetu na nga nazotanga na nga bible bapsaume lomobo ebi biso bomba te biso loba na biso na loba obondeli osisi ofandi na ona mbetu to wapi ozotanga no bapsaume na yo ezaka tant moko ozotikela nzambe espace quand même asolola na yo vraiment donc eza ndenge wana en tout cas nazalaki vraiment kobondela mpona sujet moko boye sujet ya ndeko na biso mo boye aza na Londres nde sujet yango nde mutu oyo nazalaki nango lobi donc nazalaki vraiment lokola ndeko wana
aza bakangaki na maladi mobo abengai nga nde esengaki sikoyo ke journée wana lokola azalaki na rendez-vous moko boye nde yango nanga mpe nazalaki na mabondeli pendant ke ye aza ake na hôpital nga mpe nazobondela ka nzambe asala nazobondela mpona ye nzambe asala nzambe mpe apesa badirective aloba ata quelque chose mpona ndeko wana elo nabondelaki nango makasi yango wana nzambe ezala na ye bamaladi wana bakangi ya makasi bamona yango lisusu te limwisa donc nazalaki vraiment kobondela mpona ye mpe nzambe aloba quelque chose mpona ye nde esika kutu ndo nazobondela nabondela mpona ndeko wana na 8 ans na nga natikila mpe nzambe espace ta mosu akoloba mpona asengaki aloba quelque chose mpona ndeko wana nde mbala moko bandeko nde bomoni ka nzambe na biso nde naloba nzambe aza nzambe oyo asala na ndenge ne yo ozozela aloba nolika mosusu okoti mabondeli makasi mpona motu wana ememi yo na makambo mosusu nde aya nafandaki nazotanga na nga kaka bible na bitan oyo aza na hôpital nga mpe kaka na bible kaka awa nzambe asala quelque chose na nzambelaka babiso nzambe asunga ye boye pense na nge ezalaki na ye nde après nzambe abandi koloba na nga bamakambo mosusu andi koloba na nga makambo mosusu oyo nasatanda ye nango te parmi makambo oyo alobaki na nga lobi moko nango aye koloba ezalaki naotanga bible nzambe so alobi na nga olena nazaki kosusumuka nayebi te so nazaki étouffé so mpe nde nayebi te mais nayoki quand même oyo nakokaki koyoka donc ezali le naotanga bible nayoki nzambe abi na nga eloko ya liboso abaki na nga Deline oyebi ke eloko ya liboso na nzambe alobaki na ngai pendant ke nazobondela nzambe aye koloba na ngai eloko ya liboso alobaki na nga Adeline aye na makambo na oloba na bino alobi Adeline oyebi ke ezalaka na Nord Kivu na Sud Kivu nga nabi nayebi ke ezalaka na Nord Kivu na Sud Kivu esali nini pa ekati nango lere ekati nango bongo mbala moko ngabi nzambe alingi aloba na nga likambo mpona Congo atuni ngai soki ezalaka na Nord Kivu atuni ngai te ayebisi nga atuni nga te bandeko ayebisi nga abi Adeline oyebi ke ezalaka na Nord Kivu na Sud Kivu nga nabi nayebi nde ekati nango nga nde natunaki esali nini Nord Kivu na Sud Kivu esali nini siko nde nzambe alobaki so eloko te na continue kaka kotanga bible na nazo continue kaka kotanga bible nde mbala moko naye koyoka yaye koyebisa nga abi naye koyoka yebisi nga nazoyoka abi na nga bombi wana ekoboma 8000 personnes ngabi 8000 personnes ebele alobi bombi wana ekoboma 8000 personnes bandeko na nga mikolo utoleka namonaki Tour Eiffel ekweyaki namonaki yango ekweyaki na oloba na video oyo nasala nsima mpo naza mamba oloba wana namonaki yango ekweyaki après elekaki ekokaki koleka bazolobaki bato bakufi te ekweyaki me ipari bato bakufi te me biso siko tobi Tour Eiffel mpe nde ekweyi bato bakufi te nde après babiki te bazokosa na bango bazokosa boboye wana elekaki nango mais oyo ya lobi nzambe alobi na nga na liboso nde nayebisi bino alobi ke oyebi ke ezalaka na Nord Kivu na Sud Kivu nga na bien nayebi esali nini alobi so eloko te alapres ekopema mwa moke nde nabonde nde naotanga babiso naotanga tia ekoyebisa nga susu alobi ke bombi wana ekoboma 8000 personnes ngabi 8000 personnes ebele bongo 8000 ebele alobi ekoboma 8000 personnes mamuna ekotune mamo bomba yango ekokweya wapi nde nayoki susu ye te mamonga bi bomba yango ekweya wapi na France to ndeni mene ekokanisa ke avant na likambo alobelaki nga likambo ya Nord Kivu na Sud Kivu eloko aloba ye na nga yango wana
ala mbala moko na bandi ko bondi la suna olo banzambe likam ni bombe ngo ko kwea wapi en tout cas to kufi déjà mingi o nini na bonde bonga na continuer su kotanga bible nanga ndemba moko ekoloba nanga boy message ona ekopesa nde aki ko bananga boy alobi nanga Deline na lingi yo en tout cas na ebité mambo nzambe na ebi utu te en tout cas na ebité abi nanga Deline na lingi yo oyebisa gouvernement na bino yebisa batu ya gouvernement na bino yebisa bango boy loba na bango ke ngai nzambe na yebisi yo oyebisa bango ke guerre oyo ezoleka na Congo eza makamba molimo abi yebisa bango ke guerre oyo ezoleka na Congo eza makambo ya molimo yangwana loba na bango baya kokutana na ngai baya kokutana na ngai na kosbaya kokutana na ngai naza na makambo o ngana koyebisa bango naza na makambo o ngana koyebisa bango pona makambo ya guerre oyo eza makambo ya molimo ngabi bon eza makambo ya molimo alobi guerre oyo ezoleka na Congo eza makambo ya molimo yango na yebisa gouvernement na bino baya kokutana na ngai baya kokutana na ngai comme ça nga naza na makambo o nga na koyebisa bango o nga na koyebisa bango en tout cas nga na bioke na koyebisa bango na koyebisa bango nde mbala moko alobi nanga Deline ganga makasi alobi ganga makasi makambo oyo ekoma tina matoyi ya gouvernement na bino baya kokutana na ngai baya kokutana na nga po guerre oyo eza makambo spirituel ganga makasi yebisa bango nde mbala moko nga nalobi ok nakoganga nakoyebisa bango nde après wana eyaki koleka nango lokola ezwaki nga temps mpe ebele mingi pendant nga nazalaki kobondia nanga nde nayebisi bino mpona likambo ya ndeko mosusu ndeko na biso azala na Londres nde esika ememaki nga na nzambe abandaki koloba nanga makambo mosusu nde amemaki nga ntina wana bandeko na nga nde ezalaka te oyebi kosolaka na nzambe nde kana oyebisa bino boye osolaka na nzambe ka po ndenge azoyebisa yo kaka aoyebisa ka ayebisa Kongo nde kana yebisi bino likambo wana esali pas même 5 minutes je crois oyo nzambe alobaki okomona mpe ake lero banda otanga bible lero ozoyoke ozalaki na 11h mbamole ka azosisa koyebisa ozosutuka boye 13h okompo ete 2h dite leki yo ndenge nini kaka na présence ya nzambe ndenge bosani kaka ke oza na mokili o ele yo temps wana nyonso nde esika nayaki kotelema na kontinuaki lisusu te me nayebaki ke so na kontinuaki nzambe alinga oloba ebele mpona Congo anga oloba ebele lere alobaki likambo ya atunaki nga question oyebi ke ezalaka na Nord Kivu na Sud Kivu nga na bien nayebi esali nini mais ekataki mbala mo nayebi te soki akontinuaki nini wana oyo ekataki nga na continue kobondela wana kotangatanga bible kobondela na bapsaume nde après ayaki koyebisa nga likambo alobi kamba mo bombi wana ekoboma 8000 personnes ngabi non 8000 personnes ebele boye 8000 on dirait que na molimo na nga nazalaki na nga déjà kosolola na nzambe nasi bo comprendre na lobi on dirait que na molimo na nga nazalaki na nga déjà kosolola na nzambe azo expliquer nga mambo ya guerre na ebite soki etouffement so ni na ebite mais oyo penda alobi na makasa bina na ganga yango wana nga pe na eko ganga kana YouTube na eko ganga na YouTube nzambe moko ayebi ndenga kosala po ekoma na maboko ba gouvernement po nzambe na biso kokana nyonso aza nzambe aza capable na nyonso nga na yebi mutu moko te ya gouvernement na yebi mutu moko te oyo aza na gouvernement kuna oyo nakoki kobenga ye naloba tala boye mais ngai nzambe ayebi ke nga na ganga na YouTube yango na ye koganga nzambe alobi bongo abiyebisa gouvernement na bino baya kokutana na ngai po guerre oyo eza spirituel eza makambo molimo
guerre eza makambo molimo yango wana ba kokutana na ngai. Ok, wana napesi message oyo nakokai kopesa. Bandeko boza apprécié bokoki kokende na bino. Nazo continuer na ngai na bandeli TV to partager ka makambo molimo. O to partager makambo molimo bandeko na ngai. Ngai nde na sosoli yango boye. Ndenge nini Nzambe akoki koloba ke baya kokutana na ngai. Ndenge nini Nzambe akoki koloba ke yebisa gouvernement baya kokutana na ngai. Bandeko koke kokutana na Nzambe ngo eza wapi? Na prière. Tokutana na Nzambe na nzela prière. Donc na ebite so gouvernement ba bonde la mais na ndimite. Eloko nga na comprendre ngo. Eloko nga na comprendre ngo. Mikole uto leka na bonde la kipo na ndeko moko boye. Na kote pe mabonde pe makasi po na Nzambe aloba quelque chose. Nzambe ki ko expliquer nga likambo o ezo tungisa e. Et puis na tuna ki ba directive pa Nzambe na likambo na Nzambe bi aya kokutana na ngai. Abi yebisa ye aya kokutana na ngai. Pona longole eloko wana. Ndenga na benga kie na yebisa kie en tout cas Nzambe abi ke kokutana na ye. Donc pona nga engilu ba kekende kamba. Abi Nzambe sa yebisa nga pe déjà ke na kende kamba. Donc voilà yango wana. Donc nga na yebi ke à 100% à 100% de Nzambe bengi gouvernement bake kokutana engelo bake bakende kamba kokutana papa Simon Kimbangu kiangani. Bakende kamba bake kokutana papa Simon Kimbangu kiangani. Bandeko na ngai bolanda toloba awa. Batu mususu na video mususu tosalaki wana ke pona nini papa Simon Kimbangu kiangani azoloba eloko te boy. Ndeko moka loba likamba motu ya lobi batu baloloba ke papa Simon Kimbangu kiangani azoloba eloko te. Papa Joseph abimaki. Papa Simon Kimbangu kiangani atinde papa Joseph akoyebisa batu ke tokota mabondeli journée wana ya vendredi na 10h pe apese ba ero tokokai kokota mabondeli est congolais ayoka kiango asala kiango soki to sala ki on combien de batu to sala kiango point d'interrogation. Aleka ki pe na télévision ya Congo penza national ya Congo. Bon ngai siko awa pona koyebisa bino ke oyo message yo nga na zwi bakende kokunzamba bibaya kokutana nga na makambo koyebisa bango eza te ko bakota mabondeli moko bakena stade bakende kokutana koluka soki ba jeune prière po bakutana Nzambe eza bongo te eza ke bakende kamba eza ke bata gouvernement le bozolanda nga bokende kamba bata gouvernement bokende kamba. Jean-Pierre Mbemba biso tozo soutenir yo tozo ko betela o maboko na makambo ozo sala soko koyoka message oyo bokende kamba papa Félix Tshisekedi bokende kamba nani premier ministre na biso bokende kamba Constant Mutamba bokende kamba botika ba distraction kokenda kana ba église de réveil soki ndeni eza distraction eza koboma Congo bokende kamba kuna bokekuta na Nzambe na kamba bokekuta na Nzambe na kamba. Bandeko na ngai yango na yebisaka bino soko za na situation moko eza difficile makasi ozo mona pendo comme na suka soki possibilité ezali kende kamba kende kutana ye moko Nzambe kuna na kamba. Bato siko bokomi koloba mama Deline boyoka toke non na Bible nazo tango ya bino na Bible na bande bino na Jacques 4:8 Jacques 4:8 elobi na biso nini toke na Jacques 4:8 Jacques wapi Jacques yeyo 4:8 balobi na biso ni na Jacques 4:8 balobi na biso boye bopusanaka penepene ya Nzambe bongo ye akoya penepene na bino bato ya masumu
bobongisa bizaleli na bino, bino bato ya mitema mibale, bozala na motema moko kaka. Awa nga nazwi ka kota likolo, balobi bopusanaka penepene ya Nzambe, bongo ye akoya penepene na bino. Doki bongo Nzambe balukaka ye, Nzambe bakendaka epai na ye, ye akoya pa na yo boye te, yo nde fo kende na opa na ye, bongo ye akoya pa na yo. Yango wana gouvernement na biso bokende kamba kokutana Papa Simon Kimbangu kiangani. Boke kokutana ele Nzambe alobi na nga, ngongo ezoloba na nga, nayebi ke na osola na Nzambe. Abi na nga biyebisa bango baya kokutana nga, abi na nga delini ganga ekoma tina gouvernement baya kokutana na ngai. Voilà. Bon, tokei pona bato boloba ke Nzambe aza mutu te, Nzambe akoko lia fufu te, Nzambe boye. Toke na nini? Na Zacharie 8:23. Na linga yango mingi. Zacharie 8:23. Avant toke na Zacharie 8:23, tozoke na mususu. Total non Psaume 144, na verset 15, balobi na biso boye. Esengo na ekolo oyo ezali na bolamu wana, esengo na ekolo oyo Yawe azali Nzambe na yango. Bandeko nanga, pourquoi Bible lobi na biso esengo na ekolo oyo Nzambe esengo na ekolo oyo Yawe azali Nzambe na yango. Do yango ezolakisa ke bikolo mususu eza nango ya Nzambe te. Bikolo mususu eza nango ya Nzambe te. Mais biso Kongo na biso, Nzambe azana biso. Nzambe azana biso. Toke na verset on a lobaki to partager na Zacharie 8:23. Nena sukisa nanga na oke mulaite pour vidéo oyo ekene mulaite. Zacharie 8:23. Zacharie 8:23 pour naka ko expliquer batu o balobaka ke Nzambe akoki jamais kolata nzota bomoto. Mais la majorité batona bazoi baki Yesu Masiya zaki mwana Nzambe o alata ki nzota bomoto yaki na mokili oyo. Voilà. Sikoyo tokei a na Zacharie 8:23 balobi na biso boye. 8:23 to bandana nukata na 20. Yawe yanguya nyonso alobi boye. Na mikolo ekoya bato ya bikolo ebele. To landango bien. Na mikolo ekoya bato ya bikolo ebele. Bakoya bulimbisi. Yawe yanguya nyonso alobi boye. Don Nzamba mpungutu lendo elakisi Nzamba nguya nyonso alobi boye. Na mikolo ekoya bato ya bikolo ebele. Bato ya bikolo ebele. Bakoya lisusu na Jérusalem. Bakoya lisusu na Jérusalem. Bakouta na baville ndenge na ndenge. Bato ya ville moko bakoloba na bato ya ville mosusu. Boya tokende kosambela Yawe yanguya nyonso pe toluka mapamboli na ye. Do batu ya baville mususu, ya bamboka mususu, bakoloba na batu boya tokende epai na Nzambe yanguya nyonso. Do bakoya epai Nzamba mpungutu lendo pona koya kozwa mapamboli. Bango bakozongisa bakezwa mapamboli ya Nzamba mpungutu lendo. Yango tomoni lelo mokili mobimba ezokendaka kamba. Ok. Bango bakozongisa tokende nzela moko. Tokomi na 22. Ya solo bato ya bikolo ebele bakoya na Jérusalem. Bamboka ya makasi ekoya wana pona koluka ngai pe kobondela ngai na losambo na bango. Bozolande noka tokomi te. Ozoka awa Nzambe mutaoloba abi bato bikolo wana nyonso makasi bakoya koluka ngai pona kobondela ngai. Sikoyo tozoke balobi be bakokende na Jérusalem.
nayebisaka bino ba temple ezalaki mibale o troisième temple yango nde ezotongama na kamba. Troisième temple toyebi ba temple oyo ya liboso oyo ya liboso ezalaki temple ya Zorobabel, ya mibale temple ya Salomo, ya misato yango wana temple ezotongama na kamba. Temple ya Zorobabel, temple ya o Salomo tongaki nyonso ezalaki na mbanza Kongo. Nyonso ezalaki na mbanza Kongo, tous les deux temples wana. Soko temple oyo ya misato oyo Nzambe alobaki mikolo ezoya peuple na nga bakozonga suki kokende koadore na Jérusalem, yango nde na kamba. Yango tomona mokili mobimba ezoyaka kuna na kamba. Non tosukisi te toke na mama ya likambo na 23. Ngai Yawe ya nguya nyonso do Nzamba mpuntulendo nalobi boye, na tango wana bapaya zomi ya minoko ya mboka ndenge na ndenge, bapaya zomi dize ya bamboka mosusu ya minoko différent, bakokangama na moyuda moko pe bakoloba na ye, tolingi kokende nzela moko na yo, pamba te toyoki te Nzambe azali na bino. Bandeko, awawa ndenge nini eza na kimosuni Nzambe aza na bino kala te nayebisi bino. Ndeka biso tozaka na ba prophétie na biso tozonga na biso Kongo wana, Jérusalem wana, kamba wana na bamboka ose banda deja. Na yebi bato ebele baza bato minoko mosusu batunaka bokende kamba mokolo nini, boke tomona ba video ebele bandeko na biso mona congolaise amemi mondele na kamba po ebisi tokende kuna na kamba po na yokisa makambo se bandaki. Me kala mingi te ezala 10 personnes bakanginga mama Deline, 10 personnes mindele bakangi ba chinois bakanginga, yango biso toyembaka toyemba tika bonzambe na yo emonana nalinga nzembo wana makasi, tata Nzambe tosengi na yo, tika nguya na yo emonana, po mokili moyeba yo zaza, po mokili mososolaka, kitisa nguya na yo mokili, po mokili moyeba yo za Nzambe, mokili oyo bobanga na bino te bana ye, tango ekoki bana ye, oyo bakosimba bino na bilamba, pona koluka ngai kimbangu, kiangani bobanga na bino te bana ye, tango ekoki bana ye, tango nayebisaki bino ekoki, ete bakosimba bino na bilamba, likambo yango likokelise tango, bana tosepela tolongi. Yango oyo ekomama na Bible. Yango wana video oyo nayaki kopartage yango mpona bato ya gouvernement po ete baluka Nzambe ye moko na bolingo na ye asala akomisa yango mpa na bango. Alobi na nga Deline ganga makasi po ekoma na matoi na bango. Nayebi te nga nalobi kaka en tout cas nakosepela mokolo yoka gouvernement na biso bakei na kamba. Nzambe alobi ke guerre oyo eza makambo ya spirituel. Bandeko na nga nde Bible elobi na biso ke troisième temple ya Jérusalem ekotongama lisusu. Troisième temple ekotongama et puis bato bakozongela soki kokende koadora Nzambe na temple na yokanisi nini ezala wai ezala na Israeli obino bokenda kuna bokanisi ezala kuna. En tout cas non. Quelle ignorance. Comment toko kofungwama te? Comment bakongole toko kofungwama te? Toko kofungwama te pourquoi? Bato bikolo mususu ba ambassadeur ya pays nyonso si bakita na kamba kuna. Botangela nga ambassadeur nini o ya pays moko ya yini ya kita na kamba te. Pays nini o ambassadeur nango akita te na ya Corée sa kenda kamba. Ya Chine
nayebi te ya Chine so esa kenda to kenda te nga pe donc baambassadeur ebele ya bapays ebele surtout ya Europe nyonso bakenda akamba bakenda bayebi esika nzambe azali kaka yo nde moto ozotikala kaka yo nde congolais ozotikala ozoyeba te gouvernement na biso en tout cas nga mpe nalobaki ke président Félix azokende kamba te eza ka volonté nzambe me naye kocomprendre eza volonté nzambe te eza monguna nzambe alobi bitumba eza spirituel bandeko na nga bitumba eza spirituel bananga wana na bato wana nyonso eza monguna moto akoti kati na bango donc makambo bitumba eza spirituel nde yango wana oyo nayaki kopesa message ndenge nzambe alobi na nga ke gouvernement congolais ekende kokutana na ye babiyebisa bango baya kokutana na ngai naza na makambo akoyebisa bango mpo guerre oyo eza spirituel bandeko na nga makambo eza spirituel ata tobengi baaméricain ata tobengi bachinois ata tobengi Poutine ata tosali boye tozongi boye fo tozwa directive epai na nzambe directive wana tokozwango na kamba baoyo bozoboya na bino kamba ko bino heureusement bato ebeli bose repentir ata na suka mpo mingi bolimwa namonaki namonaki bato ya mabe balimwa namonaki deux fois mbimba se répété deux fois mbimba bato ya mabe balimwa nayebi te so na mokili mobimba to na Congo kake deux fois namonaki on semaine oyo uti oleka semaine osu namoni yango bato mabe balimwe na mokili balimwe totikali bato malamu zomona donc bon nga nalobi oyo nakokaki koloba donc totala kaka nde nzambe omemela yango ozwi message oyo so oyebi moto moko ya gouvernement tindela ye soki bakondima eza kaka nzambe nga nalobi na nga kaka nalobi na nga na façon na nga na elobeli na nga nayebi na nga koloba te nalobi ka na elobeli na nga oyo nzambe alobi na nga ganga modele oyo nga nalobi boye egangi kaka na otia bafoto ya bagouvernement mwa kelke bato po balamuka bakende kamba do na suki wana nzambe azala na moko merci kimia na yesu masiya ezala na bino amen.